train de suivre cette émission. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tosololango, une émission socio-culturelle présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci à Gérès Natoubadoya à la caméra, à l'assistance de Kabouya et à vous, chers abonnés, d'être toujours vous informer. C'est notre devoir. Tokolembate Kosolana Bino, Maemazo Leka. Namboka Nabiso, Tokosola vraiment maébélé à travers cette émission. Et aujourd'hui, Tokosola Maïmatali, sorcellerie et puis magie. Donc, de l'autre côté, Namwa Bongo, messieurs, dames, Tokosola Maïmatali, magie et puis Maïmatali, sorcellerie. Je ne suis pas seule sur ce plateau, Nazali Namoko Yabandoki. Donc, ils sont sortis de Bandoki. Donc, on a un sorcier Ndoki, Tokosolana, et à 3e degré, maître Nunga, na notre Tokosolola, a expliqué Bisso, Namolaï, Matali sorcellerie, et puis Matali magie, Nalobi, Mbote. Mbote, ma journaliste, santé qui m'a allé, qui m'a vraiment allé. Nangolé Abankoulou. Merci beaucoup, Maître Abatobele Bakotalayo. À travers cette émission, beaucoup de gens aussi se posent des questions. Namaematali magie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui embrasser magie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui. Maître Nunga Aza sorcier du 3e degré. Naya kotali sa réalité. Sorcier Azanan et magicien Azanan. N'a sa réalité. Moi je ne suis pas un maître, je suis un sorcier. Je suis un sorcier, je ne suis pas un maître. Ok, Nunga elngolo ba nyonso si ekokisami. Tant siko ekoki ya kokokisama o nyonso bankulu nyonso oya vivaki na 1960 nunga ngana se recarné parce que eza réalité oyo bango bakleka liboso bazomona ke oyo zo se passe pour le moment bazotambola ndenge wana ti. C'est pour cela que ngai naza na se recarnaki oyo azali oyo existe liboso na ngai bandaki mona muke nga nazalaki déjà un peu très mystique. Kola na ngai eza un peu très mystique. Même pas mutako za ma problème na sali boy. Même ata mutazana à l'agonie na la musaye. Maître nunga. La réalité maître nunga nazo zinda mingi o etali na côté qui a magie, na un sorcier. Un magicien aza un sorcier. Différence entre magie et sorcier. Aujourd'hui, le nunga au bête incarné qui sorcellerie wana au zwango wapi maître. Ngai ndenge na zaboye nazo loba ndenge ba noko ya français lobi na se réincarnant. Ngana exista liboso de 1960. Nga exista liboso na se réincarnant na ya parce que eza réalité zeleka entre ba mindele ndenge bayaka na magie na bango par rapport on a biso ba société yango na kotal sa grandeur wana. Merci beaucoup. Avant nato kota na profondeur, olobi na biso sorcier à 3e degré. Expliquez biso d'abord pour muta koma e bandara ndeni ne bandara na 1er degré, 2e, 3e, to bandara na 3e, 2e, 1er. Pourquoi na 3e degré? O expliquer bat ba kota biso ezara ndenge nini? Ba grade wana bomaka ndenge nini? Ngai na banda na 1er degré te, na 2e degré te. Parce que ngana existe déjà liboso. Tana existe liboso na zala na dimension wana. Tanga na zala na dimension wana, kaka la même niveau wana, o ezaki supérieur, kaka yango pe ka susu ngana zana ngo. Kaso solandanga. Je crois le gens bazolanda, bazo comprendre. Maintenant, par rapport à des degrés, je veux que les gens comprendre biso. Expliquer biso ba degré non. Bon matara ba étape ndengeni. Pour yo au botamambala encore 3e degré. Parce qu'on réincarne. Na soko kufaki na 3e degré, ozongi na 3e degré. Maintenant ba différentes étapes wana basala ngondeni pour muto comme na 3e degré. Na 3e degré ezake ba au 1er degré. Oyo monaka ba pesa ka mutu, ba pesi eloko ba lesiye.
wana eza première initiation oyo bazwaka mutu ya mibale bazwaki so ndenge nini yo okopumbo okende mais eza baoyo ba 3e degré baexiste déjà ntango ya bankumu ya baancêtre na biso liboso eso ozolanda ok na place wana. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Biso tozara ya bandeko à l'époque bakanga bango bandoki toyebi bandoki nde babebisa ba famille mais aujourd'hui toza devant biso un sorcier il y a 3e degré qui nous a expliqué 1er degré eza bapesi eloko nde na kala ezalaki bapesi nguba c'est-à-dire oza initié na sorcellerie. 2e étape okomi kopumbwa. 3e étape alobi biso makambo atali réincarnation. Avant tokota makambo atali différence entre sorcellerie et puis magie. Yebisa biso d'abord na o etali kindoki. Aujourd'hui tout le monde a peur des sorciers. Mutu nyonso abangaka na kindoki na famille na bino so boana bandoki. Ça fait peur aujourd'hui. Bane belé ba koma ba fazer pour bakanga bango bandoki. Mais yo sans kobanga ozo expliquer biso ndenge bato bazwaka kindoki mais toyebi na ba kindoki yango be ba bomaka batu na ba famille. Ba famille ezala divisée à cause ya sorcellerie. Par rapport à la situation en Okoki le bani. Par rapport à la situation wana kindoki oyo bino boyebaki oyo existe liboso. Et ça qui nous occupe par rapport au bino boyebeli au na monde pour le moment. Alors, un magicien nenga azawana aza ayaka epa na biso ba sorcier. Ayaka pa na biso ba sorcier, biso nde to sala ka travail wana pas parce que un magicien existait en ça salam. Bon mon na quand même sou batu baye awa lobi magiciens sont les charlatans. Les maîtres sont les charlatans. Bayaka na biso biso to sala bango makambo pas parce que ba vivre réalité o eza biso ça à niveau likolo eso zolandanga. Je crois les gens qui nous suivent bazo comprendre malembe ndenge sorcier pour ba benga maître athée donc sorcier du 3e degré bakanga bane belé bandoki et tout akoki ko expliquer biso par rapport à ngo mais question zozongela biso il y a différence entre magicien na sorcier. Différentes ezo bokabwaneza na ngambo nini? Bon, ekabwani na ngambo est différent et magicien parce que ba magicien bayaka na biso ba sorcier. Parce que biso nde to initiaka bango pour lele bino na monde bomona bango les grands magiciens. Mais un sorcier c'est lui oyo aza réalité, il y a réalité qui magie parce que ngana za nango ya makila. Parti ya ba kok oyo biso merci beaucoup. Je crois que bandeko ba kota la biso baza ko comprendre différence entre magicien et puis sorcier. Donc ba ko ebisa biso que ba magicien donc ba yakande kozwa ba initiation na bango et pas ya ba sorcier. Et ba sorcier ne ba expliquer biso ya des sorciers o abotami na kindoki. Donc azana ngoma na makila. Il est pire qu'un magicien, donc c'est un peu ça. Je crois que bandeko ba kota la biso ba ko comprendre. Toujours continuer na émission na biso entre différence entre magicien et sorcier. Aujourd'hui, tomoni sorcellerie et bangisaka. Mais magie est commis aux yeux de tous. Magie est en vitesse moko ya makasi et beaucoup de gens ba comment admettre que baza ba magicien. Maintenant, eloko nini ezo sala bino bo initiera ba magicien. Pour que ba koma ba magicien, bino boza ba sorcier. Mais eloko nini ezo sala que ba magicien ba leka bino ba sorcier na vitesse. Pourquoi vitesse ya magie ezo? Bon, ba leka na biso te biso ba sorcier. Biyo ndoko mona ka bango to batune ba mona ngo ba leki. Mais pas na biso ba gumba na biso. Alors, différence c'est wana na ba un magicien parce que biso bayaka ko s'approcher. Na j'ai insisté plusieurs fois. Bayaka pas na biso. Tangu ya to initier to la kisi boye. Pona sala boye na la kisi boye. Ya ki a développer na lengi na ye. Mais tangu comme comptable ozonge pas na. Mais bino boye bike ba magicien bango baza supériorité na biso. Mais eza le lengi on a te yo yebele. C'est un
ampleur wana oyo vitesse ya magie parce que bino boya héros dans l'ombre yo nde osala makambo pour que baoyo wana babima bakoma magie mais comment est-ce que bango bazodépasser bino na sur le plan physique toyoka na magie mais sorcellerie ezala nango ka étouffé yo nde moto ozoyebisa biso ozoexplike biso aujourd'hui 3e degré ozoexplike bino moto boinitiaka bango mais sur aux yeux de tous tomoni vitesse oyo magie esalaka sikoyo bino bozalaka étouffé mpo na nini parce que yo nde opesi makambo tozalaka étouffé te wana pena tozalaka étouffé te tobimisa yango deja ntango nyonso baoyo mpe bayaka mpe bavivre mpe oyo mpe bazomona tozosimba bato ya minene un sorcier ayaka te koloba boyeboye un magicien akodévoile olandi ok. Merci beaucoup, fidèles internautes, amoureux de cette émission. Je crois que vous comprenez. Tozana sorcier du 3e degré, nunga, ndeto kosolola, matali magie, matali sorcellerie et tozo kende na biso vraiment malembe. Na suka émission na biso, todi koyeba est-ce que ba sorcier pe batretaka ba malade nde bazalaka ba malade ba souffrance est-ce que ba sorcier pe batretaka soki botretaka expliquer biso bosala ronde un sorcier atretaka oyo etali maladi nyonso même oza na problème oyo ezalake obotaka te même si oza na problème oyo sérieux na mobali na yo même si oza na problème financièrement un sorcier a retrouvé une solution rapide puisque magicien alors ndenge eza wana oyo ozomona oyo eza nkinzu bato bayebi ke un magicien bayebi ke un portefeuille un valise epesaka mbongo nzoka nde na biso ba grand sorcier eza kinzu oyo eza kinzu na matali sorcellerie nde bandoki batretaka yo mpo tretaka oza parmi mpe bato batretaka oui natretaka même mpe etali mpe oza na problème même oza mosika sida nyonso osala yango même ate oza mosika partout nyonso oza na monde so contacte nunga un grand sorcier de 3e degré okoza solution na nyonso quel que soit même omona bakumu wana omonaka bino be bachef coutumier bayaka epa na biso parce que eza biso nde nous sommes les grands sorciers biso nde tosalaka bango baza mpona bafamille mpona baclan mpona batribu oyo etali mambo eza terrestre oyo etali makambo eza mai oyo eza baesprit ya mai oyo eza baesprit ya mopepe oyo eza baesprit ya mabele oyo eza baesprit ya moto biso nde tosiyonaka na wana mpo tokokisa yango c'est pour ça que même ate oza mokonzi oza na niveau nini oza besoin okóma na baniveau oyo ozolinga supérieur wana fo oyo epa na biso contacte nunga le numéro ya nunga eza 089 44 27 297 089 44 27 297 wana siko wana ozwi ngai quelque chose oza mosika nunga akosala nyonso ovivre zela nalakisoma réalité parce que net naza boye les grands sorciers supérieurs azoyoka ngai alors oyo eza nkinzu ndenge na biso bokoko ezali oyo esalama makambo nyonso oyo balambela makambo tu oyo nyonso oyo etali financement oza na problème ya mobali oza na problème ya mwasi même ozolinga okoma na niveau même mpe bazobundisa oyo baniveau oyo ezala politique ezala wapi oza bezo otendre badegré okomona réalité nango awa alors oyo ezali référence oyo eza supérieur oyo ezali likasu oyo bokongo na biso bango kosala yo plusieurs forces na ntina bwaki oyo ancêtre kaka izaliza kosalisaka monomeno nunga oyo eza simple oyo ezali simple eza mai ozomona eza mai eza eloko mosusu te parce que biso nde toza bato oyo tosala bon nunga alors na biso ndenge eza wana okotala réalité oyo ekopase awa
parce que un nunga aza contact na ba ancêtre na pouvoir ancestral mais oya zanango okota la réalité parce que eza batu mususu bazo bima na biso ba sorcier bazo bima biso ba sorcier ba koma ba maître bazo comprendre parce que biso toza sécurité na bango. Alors c'est pour cela que mutako sa problème sérieux moko zo compliqué contacter nunga oko vivre réalité peu komona wana na bima bakatia nana yamba katia teme ba yaka pe ko luka biso na kotanga bakombo te. Alors nazota sur les gars glingri o eza kinsu eza les grandes réalités o eza kobata mao bato ebele batunaka o eza nzungu nini kaka o bakoko na biso ya bango nde balambela nzungu oyo bakokuta biso na réalité nango bango nde balambela ngo omoni réalité c'est paraître bakokuta réalité oyo nyonso baza contrôler na par rapport tout nyonso bango bazoyoka biso. Alors il faut koyeba réalité nga nasalaka nyonso kaka yo ezolunga mabota na yo ekoya oza problème musika contacter nga immédiat nga na ye natava na butu na moi omona réalité vibration okomona eko faire se paraître awa wana maintenant contacter maître nunga les magiciens nunga contacter 089 44 27 297 somme tourner ça retourner oyo na contacter avec na ba ancêtre nanga bakoko na ngai boyoka mfumu kimbangu ne tutudatia ne ntwalani yaya vitakanga. Oui, c'est nos ancêtres. Il est très supérieur parce que yango ba mona o makamba sala ba un grand sorcier de haut niveau. Oui, aya ko répondre à biso. Ouais. Oh, tu peux aussi contact na ba ancêtre. Tu peux numéro nini na habité so na ko expliquer. Osali biso contact na ba ancêtre par rapport ya numéro oyo sali. Oyo yo sali contact na yete. Oyo ndenge eza boye mpona l'action ke nazanga moko te mpe naza na bango awa oyo baza très supérieur mpo l'action réalité parce que bovivre oyo eza ezomonana mpe oyo na monde mystique mpe esalama na biso mpe esalama. Merci beaucoup fidèles internautes pour continuer avec cette émission. Toyebi notre thème entre la magie et la sorcellerie. On nous a expliqué qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que la sorcellerie. Et à Bomoni, numéro, comme on appelle un numéro, un sorcier a sali numéro pour nous, à côté qui a contact avec les ancêtres, entre autres, il a cité Simo Kimbangu, sorcier à côté qui a contact avec Simo Kimbangu. Je sais poser les Camboloba. Ouais, dans ma maroloba. Quand on a sali boye, il y a un sake réalité. Moutinho ça sala raboye. Oh mon ibo, ce n'est pas dit que c'est un grand sorcier. Non. Oh ils ont un peu éloko. Elle a signe la bango pour boye baketo zalara. Les spectacles ce n'est pas la réalité des grands sorciers. Yo obenga o vivre réalité na yo po omona eko salama quel que soit niveau oyozana. Merci beaucoup. Tu commis vraiment na souka, je ne sais pas. Moi, Lilo Banabato, on peut si déjà numéro, tu as déjà expliqué. Je crois que les gens au Balandi Bisso va comprendre déjà. Moi, Lilo Banabato, on peut recevoir Libakou et parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin. Bankumu nyonso ya 4 bilima nyonso oyo. Bakoko na biso bazoyo kangai nazali bosura bino ngai nunga nkumu nunga na ye awa pona salisa bino nyonso. Mon sorcier comme ça bato ebele bato bakanisi un sorcier aza mutu o bato baye banandenge mabe nzokande bokoko na biso lele yango zo simba Europe tous les 5-4 continents pour biso l'Afrique yango zo simba lelo biso nde tosali bango. C'est pour cela nos ancêtres nos sorciers est toujours très en colère ngana ko kokisa quel que soit place ni nos alliés problème oza nango sege to tungisa o contacter nunga na kosala nyonso oyo eza posa na yo même ata problème nyonso oza nango même oza problème eza sérieux kala mingi te bokomona un grand événement kosalama awa na mboka na biso Congo bato ebele bazomeka base compliqué un peu moko
artiste na biso oyo aza awa ya mboka na biso mais contrôle eza likolo nyonso oyo eza déjà contrôlé mort moko kozala te par rapport bato mosusu bazokombate na nsima na ye bokovivre réalité wana mpe bovivre mpe réalité oyo tous les 5 continents nous les sorciers nous sommes là akokisi nyonso oyo déjà oyo yabi yango nga mpe yango mpe balobi napesa message bokomona oyo ya kosalama kimia bokotala parmi bao balekaki ndenge nini bokovivre réalité nyonso si ekokisama Héritier Watanabe par rapport à concert le 25 bobenga bakoloba biso tomoni moko ya bakatie apo ni totanga kombote alobaki à travers concert wana batu bakokufa parce que stade déjà tonda mais yo po eko contredire olobi ke nyonso eza sous contrôle et le ramabe osalama quelque part bo se contredire te nazo se contredire te parce que nga degré na nga ndenge eza message yango na ya kopesa parce que aza combattu na tout nyonso mais bino bozomona aza combattu mais nyonso ya esilaki déjà ntango oyo okotaki le 25 novembre je pense esilaki nyonso eza si ekokisami bokovivre réalité ozo compagne mpe bokomona parce que aza mwana oyo ya biso basorcier tosimbi tokomi na suka vraiment ya émission na biso tozalaki na sorcier du 3e degré nunga oyo tosololi mayematali magie mayematali sorcellerie et puis asali mwa banuméro mpona kokota contact avec les ancêtres et entre autres atangi nkombo ya Simon Kimbangu aza grand prophète oyo tomoni mpe église na ye etikala kino lelo asalaki appel na ye et puis alobeli mayematali héritier Watanabe oyo tomoni deya ya certains sorciers toloba katière oyo balobaki que à travers concert wana bato bakokufa mpo déjà stade etonda mais ye aye koloba ete héritier stade ekozala plein à craquer moto akokufa te donc tolobi nini quelque part entre et il y a une contradiction toyebi te mais déjà tokozitala kaka après le 25 qu'est-ce qui va se passer qui a raison qui a tort tokomi na suka merci à Gérard Natouba derrière la caméra à Kabouya l'homme puissant une assistance et à tous nos téléspectateurs, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.